Par rapport à n'importe qui. Oui. Cause à la moi ça pasteur un ministère mobimba. C'est pas donné à tout le monde. Taka ndeza bo mutamesana na eko lata ba jeep na mikuse mikongo libanda, ba bilamba na sexy ba nini, bazo eka mbamba ba komo lata biloko moko descente. C'est pas facile. Le ministère de ton mari est avancé. Si tu as un problème avec ton mari, ça n'a rien à voir avec le ministère. Zonga na donc te ko. Le roi de Dieu, les hommes ko la mouton nzamba suit, a Dieu à part, nzamba ndi a mouton na salela. Oh, mouton là ça c'est mouton normal. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur et bon après-midi à tous. Bienvenue sur congosuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre humble servante, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth qui a permis de la tranche oyo partage à la source pour la Kolanda Basango Yambo Kanabiso Congo Kinshasa. C'est toujours na Congo Suisse.tv. Le lot na kati plateau na biso to na émission bolinga kami partage à la source. To si ko yamba invité munene benga ke beng momo prophétesse Dorcas. Yende aye poto solola maizo salama na kati l'église de réveil. Pambate il y a beaucoup de fertilité côté na kati l'église de réveil. Notre thème d'aujourd'hui tozolobela le comportement des mamans pasteurs vis-à-vis à ba fidèle na kati na l'église ya to mangoma mibali na bango. Ndeto yambie le na kati plateau na biso po aloba yenda kozala mieux placé ya ko expliquer peuple de Dieu to fidèle na ba questionnaire na biso. Merci beaucoup. Bonjour maman, Dorcas. Bonjour Iguette, Nzamba Pambolayo. Ok, merci maman. Sangoni me mele biso na kati ya émission Partage à la source. Oui, nakima kimingi menaye kaka. Donc sango malam na komemela ba émission na biso Partage à la source. Que Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Donc makama malam ezali bolanda. Que batu ba monika maman na kati ya plateau ba monika maman Dorcas abimi wapi maman Dorcas aza nani asalaka nini pe na église nini esengi maman ba yeba yo vraiment. OK, naza prophétesse Dorcas Ochichi, visionnaire ya centre de miracles Bethesda oyo eza na Kinshasa. Naza mosala nzambe, naza plus missionnaire. Bon, eza ba ba yebinga za pe na ba yebinga te. Donc, c'est ce qui est essentiel, quoi. C'est ce qui est important. Merci, Maman Dorcas. Tu fungoli le lot et le bon abisso. Parce que notre thème est le comportement des mamans pasteurs vis-à-vis à ma fidèle. Le tonto est maman pasteur à Zanani. Bon, pour la définition, maman pasteur à Zanani. Maman pasteur à Zan, moi si Oyo, pasteur à Pony, a passé vie na Mobimanaï. C'est assez maman la porté comme vous, maman pasteur. Donc, Mobali na ya pasteur. Il y a un choix au mobile à Pony pour bakoma eloko moko kino liwe kabola. Mais le lot na carte de l'église surtout l'église de réveil tozomona ba maman pasteur bazo sa ela ndenge oyo toyebela kate. Okomona comportement maman pasteur ça vraiment bizarre, trop bizarre vis-à-vis à ba fidèle. Donc tonto lo ba musala ni maman pasteur ko sala na carte na église ya molonga nyaye. Bon, nayebi ke bato bazolanda biso ebele avant na lobi ya maman pasteur nakomeka mpe kososolisa mokie ndenge baloba na français le rôle de la femme. Avant tolobela nanu maman pasteur tokolobela le rôle de la femme. Tant tozolobela mwasi tozoloba mwasi aza nani parce que avant mobali azala pasteur peut-être tozolobela nanu mobali normal. Donc rôle ya mwasi eza nini parce que pour otuninga mutuna lobi ke musala ba maman pasteur eza nini na église. C'est pour dire que tant nzamba keli mokili akeli biloko nyonso tout Bible lobi que Dieu aima sa créature. Nzamba sepela ki na biloko nyonso to akelaki. Tant sepela biloko nyonso akelaki nzamba ya komona ke ya za molimo ko tiko jouir na biloko ya kelite. Ne nzamba ya ko sala mutu. Tant nzamba sali mutu Bible lobi que nzamba alingaki ba créature na nyonso ezalaki mbala liboso nzamba utiliser terme aloba que il n'est pas bon. Omoni? Oui. Ezalaki na Genèse chapitre 2. Nzamba lobi 17 18 so tangi histoire komona. Dieu dit qu'il n'est pas bon. Donc pour Dieu, il a trouvé que ezalaki malamu te que mobali azala yemoko nzamba utiliser terme que na kosalela ye aide semblable. Donc parfois bato musu bakoki ko meka mpe ko manyola te nzamba lobaki te ke na kosalela ye être semblable lokola ye.
mais nzambe abina ko ça les aide semblable au plan. Donc rôle ya moi si na création nzamba sala ki moi si pour la aide. Nzamba sala ki moi si pour na iloko mususu na noter. Nzamba mona ki ke il n'est pas bon, il fallait que nzamba sala aide mon corps semblable. Et maintenant là, toujours la mobile est normal. C'est sûr que toujours le pasteur parce que le terme utilisé pasteur c'est-à-dire apôtre bazana kati, prophète bazana kati, docteur bazana kati. Cela veut dire quoi? Quand on parle d'un homme de Dieu, on parle de loin de Dieu. Et ça le la mouton nzamba zui, à part, nzamba dit a moutoana salela. Or, moutoana ça c'est mouton normal té. Moutoana bandi que jouer le la deux rôles. Donc à jouer rôle étant que humain, à jouer rôle étant que loin de Dieu. Donc à ça moutoana mise à part. Et ce que tu as la moi si à pasteur. Et là qu'est-ce que moi si on a côté cause n'importe quel mois c'était. Parce que moi si on a côté peut vivre le col là-bas sinon sur tout est. Dans un peu exemple. Dans un peu exemple maman Iguette. Ce qui mobile normal. Azu moi si ba robalana parfois bon tu le battre que tu dois encourager mais ça biloko va pas tolérer. Mais tant moi si abali muto aza mise à part, c'est-à-dire moi si il faut accoter na ba principe ya sacerdoce, moi si faut accoter na ba principe accoter le mobile. Donc moi si faut accoter na ligne de conduite o accoter pas mobile. O nzamba pesi. Donc maman pasteur en église, yango ne motuna na ko chiter, na meka ko expliquer pour bazola na biso, ba meka un peu ko comprendre muke pour ba yeba, maman pasteur aza nani. Maman pasteur en église, azaka ka moi sa pasteur mon 10 000 quoi ba 10 millions. Oui. Na éviter ça zo comprendre. Parce que avec le temps makambo komi ko changer, na éviter ce qui modernisation toni bon na éviter. Mais nga na éviter que maman pasteur aza muto ya ka l'église lokola mutu nyos. Donc ce qui aza bon ça peut arriver dans basi mususu nzamba benga ye, nzamba wandre ye, aye. Donc tu peux ça net exemple bon on peut ça net exemple. Net ba couple musu na yebi. Net couple maman papa Jean-Baptiste Bongo na maman Charoufa. Oui. Hein, la bishop Charoufa. Oui. Donc mobala bali moi sur azan appel. Eza ndenge mususu. Ba couple eza ebele ba exemple eza ebele. Na ko pesa exemple neti couple ya papa docteur Ngalas na moi sinaye. Soko tali papa Ngalas abali moi si oyo aza mosala nzambe. C'est autre chose. Mais moi si a pasteur sans mentir azana no mondi miloko ba ndiminyos. Loba que soka za appelé na nzambe c'est ça. Mais le maman Dorcas c'est za bongo te tozo moi na kati na l'église. Maman pasteur alingi ya za la ka leader na makambo nyonso. Okomona maman pasteur a dirigé chorale, maman pasteur yemoko a contacté mbongo en France, maman pasteur yemoko za présidente na makamba protocole, maman pasteur yemoko sala makambo nyonso na kati na église. Ateya asala boye mokonza ba mama. Siko ba o bazana ye pembeni wana ba collaboratrice na ye wana, to ba jeune sœur wana. Bakosala nini parce que ya moni okola to mona ke église te mobile nanga biso to bandango to nyoka maplele koma boya do alingi nyonso ya sala kola ba mama pasteur wana ta ke yo mama mosako osolo bani pona comportement ba mama pasteur on bazo ko afficher vis-à-vis na ba fidèle na kati na l'église. Bon merci maman Iguette. Normalement l'église toza na diversité ya ba don. Oui. Donc mutulam tazana ba don na ye mutulam tazana ba capacité on nzamba pesa. Donc, maman pasteur a un droit pour que l'église est à Bango. L'église n'appartient pas à l'homme, l'église appartient à Dieu. Amen. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, aucune personne a tout à tolo alors que l'église est à elle. Donc, Makamozo Loba, n'a pas quitté Makamozo Loba parce que moi, tant que je pousse à l'église est comme un peu moins formalité. Tout baza ko bafoué biloko za sacré ba bazo toucher n'importe quoi. Donc, nzamba benga ka mutu ye moko. Nzamba benga ka mutu na mutu te. Nzamba benga Moïse ye moko. Alo sona Moïse ye moko. Soko tala exemple na Bible okomona Moïse akutana kina problème moko boy. So tangi na Bible. Moi si na ya sauva qui. Cela ne fait pas que moi si na ya akoma ki ko tambusa bana Israël. Te. Soko tala moi ça Moïse a joué qui rôle na ye lokola aide. Après que je rôle na ye à se retirer. C'est-à-dire tant nzamba bengi mosala nzambe. Vision o ya pas nzambe. Yena sola na nzambe. Ça n'a rien à voir avec maman pasteur. Akoki même ko bala moi so za servante oui, mais moi ça na zaka ka aide. Donc eza Moïse nda mataka na ngomba akia solo na nzambe, eza Moïse nda yoka ka sutu nzamba lobi, nda akita ekoloba na peuple na si. Donc moi ça pasteur azana droit ya ko tout à tolo en église te, azwa les devonter, wana komi orgueil. Donc ce que moi ça pasteur azana bizeli wana, limbisanga koloba azana pour sa délivrance.
na yebisu jour na nota la couple ya Jean Dibou ya pasteur Jean Dibou molonga na maman Marie Libala il passe pasteur ya église les pécheurs d'hommes donc makambo esalama ki en face ta bango habillé pas ça maman pasteur wana azobimela liputa na tolo na so akatisi pa ba voisin azotoka mai et pas a solo la na brosse na munoko ya lobi moni wana pe maman pasteur ngabi tchè maman pasteur maman Dorcas matobeta na site na likampo est-ce que ça vraiment ici maman pasteur abimpe liputa na tolo akatisi pa ba voisin atoki mai pa zongi ibongo so kuta na mondimi na ina nzela abi bonjour maman eza soni to eza sengo ate que maman ko lobati moi mukisi ka moi mungo ko tiate maman igete za question pe éducation. Ah bon? Nzamba bengaka mutu, mais nzamba longola éducation mutu azwate. A condition que mutu wana parole nzambe ko takati na ye et transformer et apprendre makamtu. Parce que biloko to rata na ba famille na biso éducation, to dit ce qu'on récupérer en église. Mais ba te bela bazo se comprendre des questions ya éducation o azana ngo. Et puis de deux ba pasteur ebele pe ba kutana ba problème ebele parce que mutu aza wana nzambe mutu aza mise à part ko bala n'importe qui. Oui. Cause à la moi ça pasteur aza ministère mobimba. C'est pas donné à tout le monde. Taka ndeza bo mutu amesana na yeko lata ba jeep na mikuse mikongo libanda, ba bilamba na sexy ba nini, bazo yeka mbamba ba komola tse biloko moko descente. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Et personne même mutu sur tout est. Donc, moi, quand biloko msusu moni l'église, il faut pas qu'on condamne maman pasteur non sommet, il faut qu'on comprenne que ça peut question éducation, mais si comme ta koleli na makambo apprendre. Est-ce que ça peut utile que maman pasteur à la mode? Que maman pasteur à la mode. Donc elle a pas bimi maman pasteur face à la langue. Marque il y a par exemple il y a chaussures moi bimi maman pasteur marque à sac. Donc à la mode quoi. Là ça toujours en ligne il y a habillement makamuno surtout nyon ce bima faut à la langue. Est-ce que ça péché? Bon, na kokolo baté que ça péché mais ça pas important parce que Bible ça ko interdire biso tous la ba ami ya monde to linga mingi makambo ya monde. Donc muto azana bonzambe aza muto akima kana sima modité. Ozo monde. Et le ko so maman pasteur ebele mikolo yo. Bon, soki nzamba bengi muto. Nzambe atombola ka muto randaka kombo ya muto grand. C'est-à-dire, moi, si je suis s'accrocher la grandeur à Mobali, pour utiliser un andeng à ma bébé, surtout dans mon cannabiso, ça je ne le cache pas. Aux amours, ça passe des aux stars, aux vedettes, kakayo. Oh, moi, ça passe à une tâche et belé, il y a ma casque. Il faut apprier pour la Mobali. Il faut apprier pour le ministère à Mobali. Il faut apprier pour la brebis à Mobali. Mais quand ça le quoi, ce qui a fandi le bosso, le quoi, ma pasteur. Les bâtiments sont à Ravana, Mobile et Sikamoko. Azomo le quoi qui végétarien. Au moins, le système est comme Mikolo, beaucoup dans l'église, Mikele, Bazo, qui a mis des fleurs, sécurité, maman pasteur qui t'a la moutou. Donc, maman pasteur a appelé tes mains, a comme que tu as battu ma boque au Nicolas, Moutou, Babilo, Morandéwana. Donc, les abiloko mingi, monde a ténèbres instauré ma 4 mingi dans l'église. Donc, les gens sont distraits pour accepter biloko. Mais Moutou azana Yesu. Attaque tout maman pasteur, moi sur azana Yesu, moi sur aza brisé, aza moi sur qui m'a kana sima modité. Ce que tout le basa qui n'y a se faux alango, le papa n'y a se faux alango. Ce que Mikolo peut mot des alibou libanda mu kongo libanda. Donc il faut zorbodia mu kongo libanda, il faut la maman mu kongo libanda. Nous devons nous consacrer sur le royaume. C'est ce qui est important. Surtout ba église où aminer les mamans langa donc quand son mon église est munene. Pasteur aya femme mais maman pasteur aya careta. Papa ça m'a déjà na chère azoteya. Maman pasteur azo kita azo kota ko ba libi batalon ouais maman. Amoye bit on ça le monde wana. On la monde no yeba makambo zo le kala surtout na kati ya bino na bino ba sai na Nzambe. Ma pasteur aya raneka toujours retard. Tant azo kota l'église talon ka. Muta simbi saka maman pasteur protocole à moi si. Muta memele mwana ya mobile. Muta tana aofongola Alexandre be mwana mobile. Donc sécurité monsieur policier. Bolo maman pasteur a kota, maman pasteur le ko bato siko ba comme distraire batala ndeni moi ça musana za mazo kota ndenga lati en tout cas vraiment to bailler vraiment kasi habillement échanger ma pasteur ota kabelo mulai to boité à la propre main à liro to kende maman langai so do me vraiment pour de malam ils arrivent vraiment malam vraiment nyongo le to bengela ki on a plateau na biso yango o loba o palo ko tape na nsungo lo loba bola ba maman pasteur ba loba surtout ba loba mingi ba loba ngana bala pasteur mais nazala pasteur te ina matanga na chaîne de simba bible pour la ba maman wana o loba ni pour na bango mais c'est normal phrase azolo bana c'est normal
Donc, pasteur na lobaki ne bandelike akoki ko ba n'importe quelle mois cité parce que zolobaki na église aminene babanene belé non église na saminene za bongote béglise saminene za bongote batu ebele na ville ya Kinshasa ba musu ba yebi moi sa pasteur mutombo kalombote webi pona nini ayaka kilt chaque jour ayaka 20 kotaka kilt azo jouer rôle na ye étant que moi si akoki ko déborder ta yebi que ministère amène eza vision on nzamba pesa papa Léopold Mutombo. Donc, on a un soutien. Est-ce que yo à la TV, moni, maman m'a Mutombo ganga, je suis la femme de la porte, celui qui a la plus grande église de son monaï. Comment on a été? Comment on a été? Donc, les arabes église est belée, paix à minene. Maman pasteur après bayoka na raté parce que ayaka église à Sambeli. Ayebi que non? Na konsuka na rôle nzamba pesinga so nzamba bina za protocole na za protocole so nzamba lobi que na système ban na finance na ko système na finance parce que rôle à moi c'est ça azala aide semblable ce n'est pas toutes les églises oh que non comme moi si azo tout à tolo il y a des églises même maman pasteur ba yeba kaete ba mona kaete à côté kilt na normal kilt sil abimi donc parce que ba église na biso pe alelo ce qui est mal ba comment peut ko célébrer ba maman pasteur mususu lokola comment quoi quitte ta personnalité quoi ce qui ba ema matel ba bandi ko ganga bandi ko loba boy quitte ta personnalité donc tant il pas au côté sentir combien enflé donc orgueil on sentir que yende mais une personne a brisé même si elle a pasteur on quitte ce que tu voyais bandi ni que maman wana za délivrer TikTok maman wana za délivrer Bible a dit que boye baba na boye banzete na bambuma nango ba acte na ba onkane bazo poser okoye banzete na mbuma nango ça au moins vouloir ou pas ezala pona moi ça passerté tout chrétienne azalo kola nzete bakoye ba na mbuma na baye ba malala na mbuma nango baye ba kamanga na mbuma nango baye ba kanyoso na mbuma nango muto aza brisete muto ya abongwa mate ata a forcer ndenge nini ko découvrir que muto abongwa mate. En tout cas vraiment merci maman merci vraiment to sepeli vraiment ko mbo na kati ya tranche na biso partage à la source conseil ya sou kozol ba maman oyo baso ko afficher ba mal comportement vis-à-vis ba mibay na bango to na kati na ba fidèle en tant que maman responsable maman prophétesse d'orgasme ozolo bani pe conseil nini ozo pesa la bango pe lo ba ya suka ozo tikela ba fidèle bazolanda yo na kati ya tranche oyo partage à la source. Ok, merci beaucoup pour ton comico chité. Donc, conseil moko, na kopé sa ba femme, nyor sonana. Moi si akela ma pona mobali. Ce qui mobali akela ma kité balinga bazo ida au sala moi si. Moi si il faut apprendre que la soumise. Moi si faut ayeba ko respecter mobali na eboli mbisanga surtout na zolo bana basi oyo bazana ba pays plus développé o bazo pesa basi ba droit ebele ata obimisaka ba million ganya mbongo koleka mobali otchaka na église ozana droit ko diriger église te parce que tant nzamba pesa ki vision na abenga ki yote abenga ki mobali na yo yango zomona lelo ba cause eza ebele na kati ya ba couple pastoral ba divorce eza ebele parce que la femme ayebi komitia na place na été nulle part na Bible eza autorisé moi si apporter autorité le kola mobile or tant moi si na mobile ba subukaki nzamba yebisaki moi si tes désirs seront tournés vers l'homme mais l'homme dominera sur toi amen nzambe ne muto alobaki yango et puis autorité mobile azo porter nzambe mutapesa yi maman pasteur yokola kotosa mobile na yo église mo bayebi ko finga mobile na yo kopesa mongo na yo ne veut pas dire que on tu ko porter autorité non likola mobile na yo sache que nzamba ko juger yo oyebi ndenge yeso aloba na bible alobi à cet âge je leur dirais que na yebi binote yeso aloba ngo pamba te si eza bizalelo ko bato ele ba ko bungisa vie chrétienne na bango ba ko bungisa couronne na bango parce que yo zo quand satam tu faut ko ya nekobo yo zo quand satam tu faut finga yo zo quand satam so sala beauté manque à respect ko sala pas mobile na yo o désobéissaka na nzambe parce que nzamba pesa mobile autorité bino mama pasteur robo supportaka te ke mibali na bino ba s'approcher tam suko yamba ba sœur d'église tam suko côté ya ba sœur ko encadrer ba sœur tikanga na yebisa yo boye avant obala soko monde ko supporter to za jalouse ke mobali na yo approcher ka bana basi te ko bala pe pasteur te pour pasteur azana lokola pesera wenza basoso c'est-à-dire quoi pasteur il faut yamba ba Christ pasteur il faut yamba ba sœur tongo midi pourquoi donc c'est pour dire que
Tchana mutuna yo olinga te. Soki ata ex ya mobile no aye na bureau pour basambela pona ye, aza brebis mobile aza na droit osambela pona ye. Donc comporte-toi bien. À l'église, tu as un seul rôle, aider ton mari, aider le ministère de ton mari et avancer. Si tu as un problème avec ton mari, ça n'a rien à voir avec le ministère Nabino. Zonga nanda ko kende ko régler problème na yo. Ko panza église nzambe te pour kangi mobile non infidélité, ko panza église nzambe te pour kangi mobile no azoko yiba. Soko zanga makama moyibi kende ko régler na famille Nabino. Kende ko régler na ndaku Nabino. Finissez là-bas parce que oyozo sala un jour eko apporter le comme mabe likolo ya vie na yo parce que ozako détruire musala nzambe. À toutes les jeunes sœurs qui veulent se marier avec les hommes de Dieu. Avant bana musala nzambe tala ba paramètres nyos. Yeba yango na vie na yo ki ayambaka batu alala ka ba veiller asala ka musala nzambe yeba ki église ezanda kuna binote. Yeba ki église ezali gablo na binote. Yeba ki église eza boutique na bino bofungola te. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, tu respecter Yango, toi, tu respecter Bawan de Dieu. Nzamba kozanga te, ko pambola pe, ko sala quelque chose. OK, merci maman Dorcas. C'est ko pesa numéro l'utili ki na yo, pambate ba balandio ba ko bengo na nzela l'utili ki maman tout ça la besoin conseil na yo pe. Na pesi merci na nous na batinyo so ba soutenir le ministère na ngai. Bambote belé na servante de Dieu Mamé Vodi, bambote belé na Bishop Charoufa Bongo, bambote belé na Papa Vana à partir de France, bambote belé na bana nyonso ya centre de miracle Bethesda. Soko ngo benga biso poto aider yo mama. Na yebi que zo traverser makambo belo za moi c'est pasteur. Na yebi que zo traverser makambo zo lekela yo tam tout na zo bezo sala mutema pasi posa na côté la yo. Donc kobala mosala nzambe za tout un ministère. Donc les gens qui sont appelés ya kozala yango nzamba pesa bango mutema munene. Donc ko contacter biso na 00243 00243 90 47 67 394. Donc 00243 90 47 67 394. Nzamba kozanga te ko pambolo to komeli biso na Facebook na biso to na page na biso prophétesse Dorcas Ochichi. Nzamba kozanga te kozongisa ebele. Nzamba pambola pe bato surtout oyo to sena bango émission Nzamba kanisela bino. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Partage à la source. Maman oza vraiment welcome to congossuisse.tv et le binayo vraiment ezanda kona oroya ndengolini. Merci vraiment. Je remercie premièrement mon boss Bisika Zali, Maître John, Ayo Angwana vraiment na musala kitoko sala malakati à Congo Suisse.tv. Je remercie aussi ceux qui étaient derrière la caméra tellement baza vraiment ébélé nazo bandana Daniel Mboyo. Oh bah Simbaki technique ya lelo, Eric Abidal, et pourquoi pas Maître Noir, bah bien ça Maître Noir, t'es Maître Noir ya Pembe. Veut dire na mona sous Billy Carter, bah on de bah Simbaki lelo technique na biso pour le les à la Sembe, Christian Baiti, na bo santé notre coordonnatrice Laura Gilamo, et pourquoi pas na notre pasteur Ezekiel Moutanjiri où a soutenu Kanga spirituellement et physiquement na pesi susuba merci mingi na empereur Semak na kati ya Paris na yo Jojo Ngonda imene na kati ya Paris na Mondoi na mesala ko benga mingi Ige Masimango toujours na kati ya Paris ce que Jésus-Christ de Nazareth a zongité tokokuta la lisusu à la prochaine occasion et merci et bon après-midi ciao. Merci beaucoup.